Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout bazala mokili bopesa confiance et fidélité. Ya kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité pour to besala ko pesa bino ba information à temps réel. Mokolo lelo ezaka mokolo autre la sabino mingi ba page ya rétrospective boye ba élément nini o e marqué semaine yango le rolinga to ke na nzela machine o e kamba na mwana mboka écrit mateta to landa ba élément nini ya makasi o e marqué semaine na biso. Mwana Congo, toutaki kolanda mikolo oeleki, ndenge inspection générale des finances IGF la Mokuse, apesa ki ordre na ba banque pour la bloquer ba compte bancaire oyo, gouverneur Kassai Oriental, monsieur Mathias Kabea a fungola parce que c'est le IGF a constaté que ba mabe ezalaki trop na kati ya ba compte bancaire wana. Na yango tomoni lelo ndenge gouverneur Kassai Oriental a rejeté ba accusation nyonso au IGF basalaki pona ye et surtout que ba inspecteur général en finance baza kuna depuis quelques jours en mission. Na mise au point na ye oyo esalamaki dimanche 7 mai 2023 mwana mboka André Rosier Kasonga oyo aza attaché de presse pe porte-parole ya gouverneur Mathias Kabuya a précisé que des comptes oyo efongama pe non déclaré ndenge IGF alobi eza solo des comptes ya solidarité Kassai Oriental et fungwama depuis le 21 août 2021 na cadre assistance pays à développement à province en exécution à projet Mai Muningu pe misusu ezali agrippe et fungwama en décembre 2022 chargé de presse pe porte-parole ya gouverneur abakisi que compte ya solidarité Kassai Oriental ezo fo ya 1 milliard de francs congolais en décembre 2022, comme appui, il y a programme, il y a réserve stratégique à province et banda depuis mois août 2021. Pour la conciliation saison agricole A, peu commanda, préparatif de la saison agricole B. Quand agricole né, fongola kayango, là-bas projet agricole nayango, cabinet à gouverneur Mathias Kabea, à Kamwe Malobe Mabe, Oyo Ebimi n'a communiqué à IGF publié le 5 mai, alors que Misala n'a nous estilité. Ah, le gouverneur a pas si ma raison là, ton conseil n'a qu'à la inspecteur IGF, bon, ça l'a rappelé Misala qui toque. Donc, avant qu'on ait ma décision, il y a conseil en public, il faut qu'on rassure que, bah, donner Oyo, bon, ça l'a et ça dit qu'il toque, et ça un solo, et surtout que, réputation, bah, son magayangote. Et bon, ceux qui gouvernent, à la raison, bon, qu'on soukawa pied. Donc, c'est Oyo, et ça a suivi, tu mets ici, Kambonda. Avertis sont unanimes pour reconnaître que plus de 40 tonnes d'or illégalement sortent annuellement du territoire national à destination des principales places de consommation après transit dans certains pays voisins. Pour Monnaie Congo, il faut qu'on ait baqué. Des autres oyo ezako saleba la partie est la République démocratique du Congo ezako pesa mabema kasi na mboka et surtout misolo ebele ezako kotate na trésor public la masolo ya or ya RDC et sengeli boye bake plus d'1 milliard de dollars américains et qui na libanda ya trésor public donc na ba poche miyibi oyo ba mipesa na fraude minière ndenge kaka la ministre des mines mwana mboka Antoinette Nsambu azakoloba pona yango la grande dame madame Antoinette Nsamba a s'engager contre fraude minière mingi dans le secteur ya or la République démocratique du Congo. Tellement que les sources ebele ezakola kisa lien oyo ezali entre exploitation illégale ya ba ressources minières ya RDC na ba activité ya ba groupes armés oyo baza kosala la côte ya pays voisins membre la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL na Mokuse neti Rwanda oyo azali principal acteur ya koluka ke mabe wana esalemaka. Patron ya mine ya République démocratique du Congo a sali déclaration ya kolobake fraude minière ezako kimisa mbongo oyo ekokaki ko servir mboka na ba misala ebele lokola kosala banzela ba hôpitaux ba école na ba makambo mingi ya malamu awa na territoire ya République démocratique du Congo alakisi ke plus de 40 tonnes ya or ebimaka illégalement donc na kimoyibi chaque année pe et que na ba pays voisins pour le traitement et raffinage donc elakisi ke plus d'1 milliard de dollars américains et compte à gâter le trésor public n'angama masolo o étali minéré à or. En plus, c'est le calcul à sali à Monique, République démocratique du Congo a perdre plus de 34 milliards de dollars américains en 20 ans. Et sali passi, il y a comment l'agneau soyango, la ministre Amine a chargé Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière, basa ba acte nécessaire, ya kosala dossier ya kopesa yango na ba instance judiciaire compétente. A instruire ba service technique, ya ministère des mines
babanda ba campagne ya sensibilisation la respect la législation en vigueur pour mutunyo so ayeba yango biso monda ekolo to besika monda po masolo oyo esenga bakozi ya mboka bafongola male po tala kaka plus de 30 milliards ekenda dans 20 kaka boye na ninga kimoyibi or mbongo wana ekoki ko servir mboka na misala ebele ah vraiment to betisi mbonda mabe po esengi miso ezala fongwa pe sala gare. Ndeko ya Congo, boye bake mikolo eleki, tolakisa kibino, ndenge tribu ya bangole, babale go préparer sortie officielle à bango de manière que ezala kitoko. Et ça le bagibe kitoko, la mokolo ya dimanche le 7 mai 2023, kuna na assiette ya foire na espace ya Simon Plaza. Ezala kinde, sortie officielle ya association Amanongwi ya bangole. Tala ndenge basangana kitoko avec impact pays idéologique po bayaki ebele et surtout que tribu wana bazali riche en culture congolaise. Musique ebetama kitoko, musique culturelle, pe musique tradie moderne, pour la kola kisake, bangole na masola culture kutu ko poussa na yote. Bangole bayaki kitoko, pour na ko honorer journée wana parce que ezali sortie officielle ya association Amanongwi dans Yolobake, association ya bana bangole yango bino mokobo kana mo eloko ndenge nini esalemaki. Kinshasa tobe Congo ekoningala parce que bangole baza déterminé ya côté les misa culture na bango de manière que Congo mobimba et baba valeur na bango et surtout que bazaka batu moko baza makasi na culture mayele pe sagesse etonda bango yango biso monda ekolo tobokeli bango ba fleur tobi ke sortie officielle oyo bokende liboso bokota partout pe botelemisa ekolo la bino Amanongwi et pousse na liboso yango tobete biloko ya mbunda. Bien, lelo ezali sortie officielle pour bangole na batumsu baye bake bangole basali association moko munene oyo rosala promotion à bangoli sur le plan social, économique et culturel. Merci. Nalingi ko lobela bandeko na ngai nyonso ke journée ya lelo ezali le 7 mai 2023. Ezali sortie officielle ya association Amanongwi, donc association ya bana ya bangole. Depuis bambula na bambula tozalaka na susi wana eke ekolo la biso pe etombwama eyeba na lokola baninga bakulutu bameka esuka la nzela na yango mokolo na lelo nazali na esengo ya kopresente message oyo nga naza nango ezali esengo bit na biso ya association Amanongwi ezali eke po totombola contre na biso tovalorize culture na biso ya bangole po jusque là eloko esalami lelo esalama te banda bakulutu na biso. Mon intervention, je rappelle à tous les jeunes Goli que notre association est déjà en marche. Nous vous appelons tous main dans la main pour mettre en activité ou en effectivité notre association et penser à l'avenir de notre contrée parce que nous sommes restés pendant longtemps oubliés et nous sommes restés pendant longtemps sous-dominés par d'autres peuples qui nous entourent. Je vous remercie. Ba conséquence ya ba inondation ya mvula munene oyo ebetaki dernièrement mokolo ya jeudi na Kale na est ya République démocratique du Congo et commis de plus en plus mabe makasi car bilan na yango ezo mata se komata. Selon société civile locale, depuis mokolo ya jeudi kino mokolo ya lundi 8 mai 351 corps ezali déjà repêchés na village Nyamukubi pe
Bushushu. Ba chiffre oyo ezali confirmé na ba organisation ya territoire ya Kale, babakisaki ke bakor ebele kino sikoyo ezotepa likolo ya mai. Société civile ya Kale ba indikaki ke nombre ya batu oyo babungi eza estimé à 4393 personnes. Ba famille ya ba sinistré bazwi nanu ata lisungi moko te kouta na gouvernement. Délégation moko eutaki na Kinshasa bakomaki kuna mokolo ya dimanche na tongo na Bukavu pona koporte appui na bango epai ya ba autorité provinciale pona ko gérer catastrophe oyo kasi kino sikoyo ata eloko moko esalemi nanu te sur le terrain. Na yango esengeli toyeba ke na tango oyo bako ya ba victime eza inhumé na ba fosse commune likambo oyo eza kosepelisa ba observateur mususu te lokola mwana mboka Denis Mukwege oyo azali prix Nobel de la paix ye alobaki ke ba autorité esengeli ba assurer sépulture moko digne epai ya bawei pe abakisaki na oyo etali deuil national oyo gouvernement a proclamaki ko animer ba corps na fosse commune ezo témoigner manque ya respect ya bawei pe ya ba famille na ba incurie ya ba institution yango biso awa to betisi kambonda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Wana pona ngai azomona ke eza très compliqué. Eza très compliqué pona nini? Eza na batu nyonso te babalaka basi na mbongo. Eza na ba ekolo mususu bazwaka basi na moins cher. Bon, neti na bakasai wana toyebi ba bikolo mususu neti bachoko mpende donc babala na ka selon culture na bango. Azolo bake ye dokola za député vous en avez imposition ya ko imposer ba famille ya batu pona mabala te. Wana ezaka makambo ezangitini. Yeza na avanta ka kalo makambo mususu. Pona la loi ya ko ya dot yeza na likambo ko lobate. Wana ezaka intimidation. Akina zemiti mwana zokolo tankse ba classe est-ce que on koka $500 et koka $500 tena makamwa toza ngo ma d'accord te wana to boy to nilango to boko la mwana eza passe tango biso mbonda ya ekolo tolobaka na ba chauffeur ozali boso ya volant komela masanga te kokumba pe na se ya kwiti te mais ba chauffeur mosusu baza lokola ya koloka awa tozali na boulevard Lumumba précisément na Pascal moto oyo ezalaki na garage babandaki kobongisa yango kasi chauffeur oyo soki manque à faire soki pe envoûtement toyebi te azui moto ya batu abandi kokongola ba client na ba arrêt direction Kingasani ya suka lokola azalaki na kwiti ya makasi aleki saut de mouton po akita na maya mokali ayeko tout a remorque pe abeti tonon bato bazoki biloko ya ba client ebebi pe babungisi biloko mosusu kasi moto ata moko te akufaki biso magazine ya proximité ya population tozalaki wana yoka ndenge babetisaki mbonda bon accident oyo euti kosala makaka sikoyo na vie ya biso bato toali awa na poste na biso maya mokali c'est-à-dire chauffeur oyo ya 3 pneus
azali na milangwa moko ya kosakana te. Yango omoni ba chauffeur même baza koyoka ngai a bord ya volant na yo tika komela kwiti. Kwiti ezali malamu te. Tala linga bomisa bato ebele eike oyo amemaki na 3 pine na ye oyo mpona kokomisa bango na Kingasani ya suka. Ye moko na descente oyo ya boulevard Lumumba sur mai ya mokali aye kotuta na ye moko muta gene te. Moto euti ba niveau ya 41 bando ekomika ara Pascal awa chauffeur azalaki na kwiti. So pe to comprendre pe temba moko abaluki mba moko abalusi kitala moto na bango nyonso bakomisa. Tokosenga kake pa ba chauffeur boye bakie ba client o bomemaka ba vie na bango eza très cher. La vie humaine est sacrée. Alors ebongi te kokumba motuka to moto na se akwiti ya masanga. Bongo soki bandeko oyo babungisaka bomoi na bango. Ba chauffeur bobongola bizaleli. Makamba boy somwa biso tobetisi kaka mbonda. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Mo bambuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ya ozo mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye o baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba. Toza ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Ekola Congo, toyebake République démocratique du Congo ezala kamboka moko oyo démocratie esi ekota avec un partenaire idéologie. Eyi kolobake makambo oyo etali bandeko ya pouvoir na bandeko opposition esengeli bazaka même morale de manière que Congolais azala na kimia na mboka na ye. Toutai komona mikolo uta kolekala ndenge nini union sacrée ebimaki avec un partenaire idéologie pe kutu basalaka plein à craquer la salle de marché de la Pentecôte na mokolo le 29 avril 2023. Na yango bandeko ya opposition pe na cadre ya démonstration de force c'est parce que bazali na mingi ya ko réclamer na kati ya mboka yango esalaki ke baprojecte marche na bango ezala pe na mokolo le 13 mai 2023 à la ville province ya Kinshasa. Kutu tomoni déjà président Samuel Mboka Moïse Katumbi Chapwe déjà awa la Kinshasa. Et en plus asangani na bandeko ya Badelice Sanga na Martin Fayulu na bandeko misusu ya ndenge na ndenge kaka de manière que marche na bango pe esalama avec un partenaire idéologie. Mais akoka moi eza ke bakotaka mukanda na bango
pour signaler gouvernorat ville province Kinshasa parce que les campagnes manifestation oh le marche pacifique et ça la rappelle la constitution ya mboka mais moi na mboka je dis ngobila mbaka et le ngona équipe na ye to mona ki lokola mona mboka shikoko muluma basa la ki wana na bande ko ndenge gouvernement provincial balobi ke ma solo ya marche opposition et comment les musulmans bino mokoboka contre ni la suka masolo ba nini et les kanaki. Suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition représentés essentiellement par Ensemble pour la République, SID, Envol et LGD, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023 et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. Awa biso bonda ekolo tokosenga kaka bino nyoso tubosa la même oral de manière que kimia ezalaka ta mboka lokola tomonaki union sacrée avec impact de l'idéologie tomona pe masolo pe ya bande opposition pe ezala mala kimia po ezala 0 décès mais il faut koyeba ke baloba pe de l'autre côté Douralex c'est Dilex la loi est dure mais c'est la loi. Ah dossier oyo à suivre tozo talela tozo zimele ndeko ya Congo likambo oyo etali insécurité mingi ya bana kuluna oyo bakoma kosala ba ekiri pona ko indisposé kimia kati ya population ya mwana mboka Tshisekedi ekomi kosala mabe tala oyo bozali komona mwana oyo suka na kuluna bokotuna ngai esalemaki wapi ezali na quartier de Bonhomme na commune ya Matete bana oyo bakrea ba ekiri na bango bandeko ya ekiri Tchad na bandeko ya ba ekiri Zaire musala na bango kokreaka barando ya kobundaka ya kobebisa kimia ya population na mokolo lelo la police oyo ekamamaka epai ya mwana mboka capitaine Christian atiaki bango maboko po mwana oyo ya ekiri Tchad amenasaki étudiant moko na tongo pe amenasaki bamama oyo bamesala kozoma pa na tongo esalaki mabe makasi ya komona ndenge bana oyo ya kuluna bakoma koagrese population balingi te population apema na kimia na professionnalisme ya la police oyo ekamamaka na mwana mboka Christian batie mwana mobali oyo maboko et surtout ke baplaignant pe bazalaki wana bino moboyo kanere nini les commandants Christian ozali compétent ozali koluka kimia et contre la développement de la 4e mairie petit na 7e mairie ndenge nini abetaki mbunda elongo na baplaignant quartier ezali sécurisé police azali wana po moto osafake librement na baopération na ye alors bango lokola baza batomboki balingi te bato babika librement na baoccupation na bango ndeti na nini baza kobarikade bato banzela koluka kobotolaka bato biloko na bango et puis koseme terreur na panique na kati ya population alors kotalake bakonzi bazobeta se te butu moi biso mpe tokolala te tozobunda ngai nalingi te Bonhomme ezonga na image ezalaki moninga malamu banga mobeko oyo ya mabe abangi mobeko te tokozala toujours nsima na ye parce que tokotika bongo te baninga bamema ata mabanga basala misala oyo bango bamoni ya salite bazwaka mbongo batika mosala wana eza kitoko te baluka façon ya revivre na bien mpo bazala bien na vie na bango nakei kosenga mama wana alobi na nga mama Constantine naza na mbongo te nasombi ma papa oye retard nana bi problème eza te lobi soki na ye bongo pesanga mbongo napesi bango mokongo pas même dit pas mbala moko nakutani na jeune garçon wana oyo eza mama Tchad yo eza mama Tchad ngabe nga naza mama Tchad yo eza mama Tchad ngabe naza mama Tchad te ngai naza mama Tchad te ngai nafandaka na 7e mairie na C naza mama Tchad te oza mama Tchad mbala moko a rapidité saki asimbi ngai awa azwi mwa mbeli wana nakaisaki nde matela sai bamoke ebimi atenga opesanga saki nga bina opesa saki te wana naza mama Tchad te nga nabundaka bitumba te naza mwa mwasi nabimaka tongo nayaka kozwa mapa nayebi makambo na bango te awa biso mbonda ekolo tokosenga na bakonzi ya ville boyeba korenforce commandant Christian baélément mpe bamatériel
pour permettre que asala musala kitoko ya koluka kosilisa bakulula oyo bakrea ba ekiri mingi mingi ala de bonhomme pe kotsa population mona mboka silombo mal à l'aise biso tobetisika mbonda. Mwana Congo boyeba ke kolala pe kolamuka ezalaka makasi na biso te kasi ezalaka nde grâce oyo eutaka epai ya nkolo yango esengaka toyeba kokumisa ye koyembela ye bazembo akembo na bisika oyo esengeli botala ebele batu oyo bozali komona mingi bakotuna baluka bayeba ezali wapi tozali awa na campeme na commune Nsele na église de la Franchie oyo ekambamaka epa évêque Kis le tete nzovu mulenda azali évêque oyo akende nsango po epa na ye Nzambe asalaka miracle avec impact na idéologie na yango mokolo ya lelo ezalaki kilite moko ya kafu oyo motei ezalaki bongo mwana mboka le pasteur de Claire Mumbai atalaki kitoko avec impact na idéologie tembia mokolo ya lelo ezalaki nde déplacer les montagnes na lingala kolongola ba montagne kaka ndenge nkolo Yesu alobake soki ozala kondima okolongola montagne awa pe okotina ngo na ebale ekotosa yo sutem ya mokolo yango ezalaki nde mingi la foi yango koyeba ke kasi na la foi nde okosala ba miracle pe makambo ya ndenge na ndenge ezalaki bato ebele bino moko boyokana mwa eloko yo. Je vis ainsi aux bergers et aux bergères, aux souliers de Jésus-Christ ainsi que aux gisets, aux chantres de l'Éternel qui vient de nous amener dans la haute dimension de l'Éternel. Le Seigneur, un grand si je ne dis pas merci au service d'accueil. J'étais surpris aujourd'hui, je me suis habillé comme un protocole. Et j'ai compris fermement avec mon esprit. Je viens d'accueillir la parole qui vient de l'Éternel pour vous les donner à son peuple. Et Dieu bénisse les services d'accueil. Oyo bazalaki wana batonalaki na nsai ya kozwa prédication ya kitoko oyo eutaki epai le pasteur de Claire Mumbai mingi na la Franchie oyo akampem ekumbamaka epai ya évêque Kis le teta nzovu mulenda ezali kitoko ya komona ke mate ya boye ekotaki kutu fuko yebake même na likolo basantu basepelaki po kisi ya yawe elinganaki biso mbonda ekolo tosepeli elongola bango po tozalaki esika wana toyebi ke babenediction eza kitoko yo oyo ozali kolala depa busalaka kuna po mate ya kitoko epesa bagule mpe babenediction ya solo oyo ekopesa basolution ya problème na yo eza wana yango tobetika mbonda. Ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya régie des eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokende na bakomini mususu lokola bakinkole bamonga fula topela bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population po bazwa mai ekoma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela ya bonhomme batu bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka listola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatela likwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki poa ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakele koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa epa les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka mayele parce que aza mokoza sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vieux tiri pe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye tozo kopona likambo oyo te petit
pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botelano likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya régie des eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga la régie des eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo basaka bamai bandeko bisusu kutu basala barobine me barobine ekoma nango kaka baéchantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo tolaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi sonia bobokisa mpe bisala na binoko tala ndenge tokomi na suka édition ya mokolo lelo merci mpo bozalaki ebele ya kolanda biso j'espère ke bozwi bamessage ya kitoko bozwi bainformation ya kitoko oyo esali ke congolais tu esika azali ayeba ndenge nini mboka eza kotambwisama ngai na mokolo lelo nakopesa merci mingi na Christian Mucheke oyo azalaki na nsima ya kamera mpe Egrili Mateta oyo asimbaki montage na réalisation mpe édition lelo na dédie yango epa le capitaine Christian ya la police oyo tosala mosala kitoko kuna na 4e mairie na quartier de Bonhomme na commune ya Matete nakosenga toujours na bino bokontinue kosabone massivement na chaîne YouTube na biso Mbunda école officielle et en plus boyela biso baactivité na bino na ndenge ya politique ya religion to mpe basport ya ndenge na ndenge tokolekisa ngo na baprix moko abordable tokutana mokolo ya nsima sokolo Yesu azongi te